Bitch na bango ezanini. Diable a continué na pouvoir public. Pona ko sangisa ba esprit nyonso kita na ba complication nyonso wana. Et comme un moko pour y avoir temps ya ko régner pour dominer l'homme. Maintenant ba procédure nyonso ya zo sala. Azo récité. Il y a une organisation mondiale de la santé, organisation mondiale UNICEF, organisation mondiale. Est-ce que y a une organisation de banane ni? Yo konti malelo to beli na publié qui va bloquer belé. Je m'assume bloquer na lo banao. Donc cela veut dire que les pastorats sont moni un vrai pasteur. Azo coopérer avec des politiciens, il n'est pas un homme de Dieu. Je te dis. Si vous coopérez na bango na ndenge nini. Si vous sambela pona bango. Là c'est bien. Parce que nzamba bi o sambela pona bango na bino pona batu mabeba longwa na mabeba kota na bonzambe. Tout moni pasteur Onésime Motane saint ay kota na mondimi na ye frère Lor na mwasi ni abondeli pona bango. Ah wana malam. Mais maintenant soko moni netinga naza même pas na goût ya kokomaka un jour président de la République. Maître, yotika la santé, tu es le président. Oui, parce que ça bouki. Bon, on peut boser ça, on a payé. Matthieu chapitre 6, verset 32. To kitatina c'est sur la Bible na yo. Matthieu bazolanda biso cher internaute, botangango na lobi bien parce que ba verset zali. Merci. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 yango yo to bandi na verset na bino to banda na 32 hein. Bon. Tu bandi na 32 to kitangoti na C. Pour naza ko épargner yo. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Après cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc un pasteur ne peut pas faire la politique. Papa, toutes ces choses-là, quand tu fais la politique, la politique pour un pasteur, c'est comment faire pour amener les gens dans le royaume des cieux. Quand on parle de royaume des cieux, cela veut dire il y a un roi. Un roi qui est mon côté, un serviteur. C'est tout un gouvernement. Gouvernement, c'est un gouvernement terrestre, c'est un gouvernement céleste. Et c'est des gouvernements. Ici, il y a la démocratie. Chez Dieu, il y a la théocratie. Papa, on peut exemple. Godem Poi. Non, je parle d'un pasteur. Je parle pas. Le pasteur Godem Poi. À côté d'un pouvoir public. Où ils allaient émanation, incarnation, il y a diable. À Salinine, d'après le Saint-Esprit, et Sungieni dans l'Assemblée provinciale. Tout le monde va tout qui m'a bien présent, les bossos, à bout la qui tout l'Assemblée provinciale, à bout de moi, comme ça, moi, qui m'a dit qu'on a quoi pasteur. Solo, bon, motion ou rata qui est qui anime. Papa, Totika, Gentini, Abomise Batna Yumbi, ba procès Zali. Maître. Le pastoral et la politique. Pour comprendre que la politique na pastoral et que mon côté. Soit Galates chapitre 5, verset 16. Bozo Kabilo. Les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. De l'esprit. Pour comprendre que papa. Ozaki pasteur. N'appelle ça la longogne le bâtiment de Jéhovah pour la politique. Oh. N'appelle ça la longogne. Mais ma belle a bango pour baboya à cause de sa makila. Bimisa bilo combien? Qui offre bon à ma casse. Donc toujours solo là. Galates combien? Chapitre 5, tu vas Galates chapitre 5, verset 16. Bon. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La politique a des désirs contraires, celui du pastoral. Parce que ceux qui, le président de la République, Moko Songolo n'a vu abisoté. Moko Songolo a moni que Moutazo Salé Mabé, Eza Oyo.
Ah, botuna Armand Tungulu akenda wapi abambaka libanga mais baloba se suicida. Botuna ba mususu ba telemela ba président de la République bakenda wapi parce que la politique soko telemeli ngai na boboba yo. Sozo ça kingana kende bien te je vais t'éliminer. C'est le diable non? C'est l'émanation du diable. Maintenant, quelle relation doit-il exister entre le lengue à bongo na mambanta mais c'est toi kende. Si vous êtes bon, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Papa, ils ont gâté. Donc, la chair, c'est la politique. La politique. L'esprit, c'est le pastoral. Oui. Baza opposé. Bako côté. Pasteur qui s'est mis dans qui député. Nzela mota ko tabu. Yekutu baloba na ye, ba téléman assemblée. Ba tourni fonctionnaire abando soit combien? Tant caméra ça président assemblée. Maître ba image ezate ça. Papa, na tolo bana on a image au pasteur qui s'est mis dans autre tricher. Na ILK. Ouais, ça qui na classe. Mais na tolo bana ben c'est talent des livres pour na payer sa réponse. Et ça ba mais ça tricherie. Sauf qu'il faut quitter faut doubler classe pour kuma maele. Té papa, ngai na ça ba débat que sur base peut-être il y a pas comment pour nous séparer sabato. Non. Moi je parle sur base de la raison. Cela veut dire que pasteur Kiziamina a triché qui image ça na ILK ngana tanga kuna mais on est à politique. Je te dis ceci. Est-ce que ça pastoral? Il est cas qui m'accage. Na tuni ça pastoral pourtant on a côté qui pastoral qu'on a ko frapper ba pasteur. Bimisa biloko bombi maître. Bimisa biloko. Tozo lo bananu Bible le bien. La chair azana babosenga ou ça contraire, il y a esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ceux qui ont tambusami na molimo, ozana se mi be côté. Netinga zo tambusa na molimo. Na sa mi be côté. Je comprends na sa mi be côté. Bah il faut imposer même le corona ici. Na ko pesa origine à corona et puis bit nango. Et ça bazo luka ko soke misa mutu. Donc soumettre mutu fukamati andima ordre mondial. Mais bazo ko kangote. Baba africain babimisi bakisi ya corona o mesa boyi. Diable ko sepela biloko na bisote. Son nzamba pesi esprit na pas peuple na ye. Corona bimi. Ba pesi na publicité. Ezo bomesa la boyi. Africain zwikisi. Bandimi yango. Bandimité. Bakanisa ki na Afrika batu ba okufa ko leke Europe. Batu ba kufa belé. Moko na ba Congo. Corona bimaki na Chine. Batu ba bandai ko kufa belé na mboka wa papa na Italie pona nini. Maître, merci. Abonnez-vous, bien-aimés. Abonnez-vous. Témoignage TV avec le pasteur Onésime Montagne Sainte. Merci. Affichez tout. TV. Abonnez-vous. La chaîne Tala bilo kalolengo. Tala le pastoral et la politique. Oza pasteur comme na pose ça kabadi. Maître, ça dans biloko. La politique peut primer ou dominer sur le pastoral. Est-ce qu'on peut avoir des mêmes avis et l'autre côté? Mais nous voyons que pasteur ayambi politicien, amaticier Nicolas podium. Bon voter ngai. Na place aux autres Yesu Masia. Pasteur ayambi politicien. Biloko lo lenga nozo zo ngeni. Ah, wana zampiaka na pasi nzala. Ba tiaka mabonjala ba dim na bon. Non, je te dis. Nazo lo bano clairement. Est-ce que zoye ba j'ai un ping-pong salamaki tango pasteur église catholique na kombo ya Mosengo a telemelaki makambu ya Kabila on a ko briser ba mandat ba nini to komaki na fête ya action de grâce on lieba ça ngo place ba ça kango na centenaire ba ko ça ngo na protestant ba ko ça ngo ba ding dong ezalaka so ba kimi catholique ba yena protestant kwani ba ça ngo na pevalongo te kango na yisa que baza ba okiti c'était baza ba protestant. Non, je te dis ba église nyo so na ba mission église catholique mission ngo ça qui la colonisation. Oui. Les loyo yoza journaliste autant la classe. Diego Kao auta pana ba babindele. Aina bateau na ye kutulu a komi na bomba wo aboni océan amoni mangrove. Après les lots ba imposé biso na yo na ngai na politicien na ba président ba Hollande biso na ba tno Samaele. Question qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo balobaka c'est Diego Kao baba koko na biso bandibu nzinga kuvu na ba obazala ki wana est-ce que bango tant ba omona
que océan yangoyo ezobwaka nani fleuve angoyo nzadi ezobwaka na océan donc bazali bazoba badécouvrant eloko te mais ngai boye bakoko na nga bafanda wana bayebi yango bandakala batanga bakombo na bango te baotanga Diego Cao oyo ayaka na 1482 mpe baimposer nga ke c'est Diego Cao qui a découvert puis président salaire la bila sentinelle etikali mpe libela mais wana bango ozomona te ke bazwa koimposer biso c'est pour dire que papa je m'assume. Mais tout ça, il assume ses responsabilités, ses propos. Ses propos. Il y a des journalistes qui ont Kabila a pouvoir, Awana, Kalev, Basala Bissou, Sengri Basala Bissou. Vous comprenez? Mais coup de chapeau, moi, je suis président de la République, Fachi Beton, Denga Yaki, pour Aché, état de droit. Papa, et bien, il y a état de droit. Il y a un combat Kabila. Il y a une mission à TV, un combat Kabila, l'obé au premier. Au Bibi Penanzela. Papa, année. Le tout puissant. Babiso, Baluka Biso. Oh, Kalev, un politicien chez Coco. Baluka Biso. Donc c'est pour dire que les caméras, les caméras, mais tu comprends ça, diable nzelate. Diable le réseau Boumaïzake. Azon là, tu seras battu esprit naïe. Soit là, tu montes esprit naïe. Montango a sali, mais tant des Oboumaï. A Coco là, à Kolemba. A te esprit à dire, mais ma casse en autres, tu as les sous-sous. La reine Elisabeth. Merci. En tout cas, image exactement. Nazo pe sapé mbote vraiment na bande kola biso azolanda biso maître Danis Teli azana mutombo na pesi mbote siko zwami pe na pesi mbote na Marc Maswaku esiko za kuna na Dallas na pesi mbote merci na Axel Lomate Lingole mbote makasi pe na Pasteur Onésime Muzamu nguna na Montagne Sainte maître toko ko manyole bele ko bete importance ya politique vis-à-vis na pastoral ezani importance ya politique parce que au boy pasteur a ça la politique au boy pasteur c'est premier contre na kati ba réalité makambwana mais bango pe fwa lukanza mpo na mboka bongo malamu est-ce que ba ko pe kuia azana importance pour na kati ya vie église oui toujours une ce qu'on a sens normatif na sens normatif en dehors il y a ordre mondial parce que Moussoussa on va battre sur vaccin mon raso sur ngote Moussoussa on sala boy Macron so tali image o ba beta kembata babi colonel zalit awuta so ya mbangu oli apesa mboto ba imposer biso ya simba ki muninga maboko abanga corona te poani est-ce que ça solo to za lokuta et yebi Macron peut-être ayi bolingo a peuple ya mbaka bolingo liko sa maladi o bo fansa batu na ndako bakenda misala te zandu babuka bakanga pa gentini batu bazo kele na koteka transport ba mekia batu bakota ka 3 bakomo batalika bo ko simba te bazongisi donc diable ko ka population te bazo kota même na ba législation ça veut dire que yo oza libre ozala net batatement de Jéhovah bakolo bane ozokufa so bazongso makila te obikate mais mon témoin de Jéhovah a osepela akufa ke bazongse makila bakoko traiter mutu na contre volonté na été mais a biso bakoma traiter biso na contre volonté na biso mais so net nga bina okufa na corona ya mabete botinga na kufa na nga bokomo latanga masque na nko so na latanga ngote bokainga bofutinga mbongo 10 000 au 22h au retard allez pourquoi vous savez loi pour voyager dans ma avion d'avance que tu peux na linga souper avion na voyager pété dans fin na Congo oh na Kasiti parce qu'il faut botu banga mama ngwele sope ya corona na ça pena carte na visa ya corona et comme commerce tantôt comme nini donc on ne sait pas ce que nous sommes en train de chercher en réalité pour te dire en grosse importance ya politique na kati ya importance ya politique na pastoral eza boye mokili nyonso ya se eza contrôlé par la politique et non par le pastoral mokili ya se eza contrôlé par la politique sur le plan physique et visuel mais sur le plan spirituel ils sont limités cela veut dire bakoka ko contrôler esprit c'est ça okoyem sa mutu fanda na ndako kokende église te bakangi ba église mais mutu azaka na communion na avec son Dieu et puis ba miracle zo salama donc eloko bango ba okoka ko contrôler te c'est ça l'esprit yango moni bible na Galatie lobi ba penser na biso ça contraire politique ça na posa sangisa bato ça la meeting pour lobi ba voter oui mais nani pastoral et ça n'a pas sangisa batu pour ba kumisa nkolo lobi ba kota bokonzi na nzambe
kuna posa nzoto posa kolia posa omela koto le kembe pa nzape molimo kaka nzoto yango moni na posa na yo totanga Galates en tout ça qui était au monde à Babiloko oh les œuvres combien Galates toujours au côté chapitre 19 chapitre 19 chapitre 5 verset 19 or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité tant comme na mbongo ebelo comme président de la République on reçoit basignos nde yo lingi même yana leki oko sangisa bango boti bango so mona ka normal impureté la dissolution kokabula batu o biso bato bandundu fayulu o kuna muluba président Tshisekedi to moniteur président Zubokonja batebele bakufia ba moto atazaki mungala ata sai mukongo batumbi bango dissolution wana babiloko politique ngaite bible ndezotanga l'idolâtrie o kokumisa bikeko okomi kokumisa ye moko umela babi bakumba melaka nkolo mufinu communauté bakumba melaka nkolo mais okoma kumba mela bato mokile la magie okoti na soloka po baba koka ote so babwakeli yo biloko faut la paix protéger oui les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes bon lever imilitaire matata ponyo côté européen nani modeste bati aboyi ko lever parce que so iba landela makamba bambongo ya ba oelekana ki yepa sa ministre économie peut-être tant va landela matata ponyo pe ba landela c'est ça la politique laissez ça aux politiciens mais ce n'est pas la parole de Dieu vous comprenez division les sectes l'ivrognerie les excès de table donc c'est pour dire que Babylone nyonso wana eza ya mokili mais limbisanga mokili totanga na Jacques chapitre 4 pour na repesa sous ba verset Jacques chapitre 4 yo za raso etomboki otangi sous verset Jacques chapitre 4 totanga yango na 4 wana verset 4 adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu amen to metu maboko place ozali yo tozona na biso beta maboko olingi mokili mingi landa biloko c'est lui qui sera l'ami des politiciens et de la politique pour accomplir l'ordre mondial il est ennemi de Dieu parce que l'amour de ce monde est en inimitié avec Dieu ce n'est pas moi c'est la parole de Dieu batera biso banda ko biso so basisi côté babi lo banzambe wana lo banda ko kota yango na bozindo te lo kaka lo beke na obakisa pona oyeba ordre mondial et ali na Apocalypse chapitre 7 Apocalypse 7 donc verset combien tozotanga zela nazo la kisayo omonake tozala ba makambo ebele oyo tokoki ko solola ozomonake nzambe nazo luka yango excusez ngai na kopesa yango d'un moment à l'autre awa okomona qu'est-ce qui viendra bientôt balobi même les pasteurs bazosalisa bana na nzambe ba mabunge belé mais politique pona ko luka ko pesa bana bato ba olanda biso bazo image normale ça veut dire politique ce qui toke sous-bassement nango na fondation nango c'est le diable c'est lui le père des organisations yango moni nani papa comme na Branham yepa soka muke azwini muke aboya makamba organisation représentant légal numéro 1 après suivi kuna interdénominationnel asalango pourquoi a comprenaka ordre mondial mais asilisaka ngo pas tellement asimba asilisaka ngo te parce que là où il y a l'organisation c'est le diable qui est le père de l'organisation c'est lui le père de l'organisation. Le diable. C'est lui, non Élection de Basala Kangoana. Surtout, on a une élection dans ce monde. Et ça libre et transparente.
tricherie za kana kati mais États-Unis au tricher te la France Macron bingi na président monani contestation ça va par biso au mona hôtel qui sont Joe Biden abimi président nani Trump a contesté quitté a contesté qui a téléméla qui Hillary Clinton abimi papa ba télé ba Donald Trump abimi Hillary Clinton abinga été gade na bimaki ça diable ba ko ça kango kaka base eza na Europe base eza na Europe place église satanique ezali place bango tout bazali maître mais je vous dis église satanique ezala raté maître église satanique ezala raté exact bet internet au bet men internet mais notali au commis une église satanique sans abilo commettre donc on ngo basala ngona forme moi ça fandi boé porte ana c ndé ba kota na église oya kolukanga to ça émission pena ya batan ebele oyo OK na ko fongola yo donc si j'ai olobi le pastorat et la politique to kota on a bozindo merci maître pour votre souksa ngonga ezali na sima image question de ça souka quelle est la mission du pastoral vers la politique nzamba sala nini vis-à-vis à politique to mona ki David azaki roi mais zo mona ki mo makamanzame za na kati to moni Samuel ba établir comme roi mais makamanzame zali to moni Salomon de même na keke na biso ba pasteur to les pastoraux bongo sala ni vis-à-vis à politique parce que rien ne marche rien ne marche berger mission za mon côté mission à mon côté mais ba koka ndeni lobi on ba koka te diable a blindé ba koka to moni ba action de grâce to sel na mboka la biso diable a blindé diable a blindé politique en Afrique est imposée par les Européens bimisa biloko nazo yoka par exemple imposée par les Européens talanano Brazzaville donc Congo Brazzaville tala ba pays nyos Afrique de l'Ouest baza na monnaie moko contrôle ya banque ya monnaie na bangwana ya ba pays ya Afrique centrale ezara na France pona niti sikoyo guerre à Sahel ngwana Macron azana mission ka likolo ya ba pays africain ba olukani ba or na ba diamant Vladimir Poutine asasara bango abi omona nga na Afrique na ya ko imposer bango politique na biso mais je vous dis même si président Kabila sera président à 29 ans soutenu par les Européens Louis Michel les pastorales les pastorales à sa faible pastoral et banda qui m'a bé parce que l'église catholique a yakana bonzambe tant ba colonisateur baye balobi yo poto sunga to tambola bien yo te ya bango li lo banzambe mais beta bango boy OK errez les pauvres en esprit car vous hériterez le royaume des cieux c'est ça to tikali bongo pour colonisateur aya yo kanisi ke pour politique et côté na mboko oyo nzinga kuvu pena ninga za kana ntinu wene bakoko na biso est-ce que ba yambaka ba colonisateur mbala moko ba yambaka bon et ça a problème ba discussion ya grave parce que ba bikeko bakoko na biso tout ba marawa tout ba baby ba kenango c'est pour dire que ba yeba kinini bazo sala vous comprenez donc c'est l'église catholique qui nous a vendu donc ayaki na bonzambe atamboli na colonisateur on se comprend. Colonisateur va politiser mission à Bonzambé. Mais tout de suite là, dans 4 pays l'église catholique, ils ont battu oyo, bazo comprendre qu'est-ce que c'est leur mission et qu'est-ce que c'est la politique. Mais bah ça la kayangote. Na ba église de réveil. Ils ont ba pasteur bazo comprendre qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que nous pouvons faire face à la mission. Mission na bango siko bongi basala nini pona yino ngama malamu. Mission église. Dépeupler l'enfer. Dépeupler l'enfer. Inonder la nouvelle Jérusalem. Le royaume des cieux. Cela veut dire royaume des cieux. Faut s'imposer. Mais quand on dit ça, il y a un testament ya Nzambe. Pasteur Moussou Mona Télémia Lobike. Satan, na kangyo na lingyo na tindo bisika bikaoki. Jamais pasteur Moko soit humain à kokanga diable. Mouton kanga diable pendant 1000 ans, Ezakaka, Nzambe. Ce sont les Écritures. Ça va. Mais collier, tolié, boyembango pamba, boyembango kana ignorance parce que beaucoup kanga Satan na tête. Merci. On a chité. Beaucoup kanga Satan na tête. Et puis Satan a mouton kanga Nzambe. Na yango. Pasteur nyonso oyo azoteya. Il faut ayebake limite na ye.
ezali to ça la guerre entre biso na diable diable na posa sur 1 milliard de personnes bana mokili ye azwa 600 000 soit 900 000 nzamba zwara 100 000 so mission ba pasteur eza ba dépeuplé donc bato nyos bazo mona kake bisengo mokili ko comme président de la république ministre ko yiba ba mbongo ko tonga ba immeuble ba yeba kake mabele zo c'est là-bas mutu moko ko fana mokili ko kokisa 200 ans azate même na pouvoir azate yango nyonso yo ko zwa dans les anderi au botami au mati aux régner ozongi susu mais nzambe anunaka te azakala yo pasteur yo nazolo bana yo oyo kotaka makambo ya bongo okozwa pe okomata suka no sanini okokita jugement mupanja koto ya biso na bino de kozala nde sévère avocat oya kambongo abatu na ndenge ya mabe tokosambisama magistrat juge oyo ke non otali na matière électorale oyo azwaki mais oyo azwaki te mais yo pesi faveur na oyo azwaki te azwa po France babengaki po États-Unis babengaki yebake o rendre ordre mondial ya satana faveur yebake tokotuna kayo soit tika soit sala na lolenge longo bani soit telemi soit démissionner parce que les gens kotaki yango. Merci Totondi Botondi, c'était bien votre émission Masolo ya Bonzambe. Yangwana Masola Bonzambe. Merci à Maître Ngomboa Luanda Mbuta Leo. Sanjola kunale kulusu kunayeza kuveli batuma benyoso blanc pi blanc que neige blanc pi blanc que neige lavez pas le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Na pesi papa na ngai mbote mutombo Israël. Boso na politique aza Masola Bonzambe. Baba tozong sur le coup pa na Nzambe boyoki. Le pastoral bonsala Bonzambe na etali politique ya nzoto ko simbate. Ba vexer pesa miao. Yozo na biso na États-Unis, na Europe na Asie na Afrique en Océanie pe na Congo aw. Ba fingi mutute, ba fingi gouvernement te yo zaka bo chantage. Chantage ya bide so ezaka kombo nani chantage wana basali chantage awate basali soki nini moko te ya diplomatie o babenga nini infraction nini outrage ezate outrage ya kombo nani outrage wana yozo raisonner na tanga Kabila na comprendre to koma na fati makambo za basusu te liberté ya expression zali Totondi Botondi kuna la réalisation ezalaki Shilo Pro yebeka zaka ta sima caméra toujours pe na montage et ça qui simple les serviteurs nabino les serviteurs de tous Tati Monkoti Manzanga yo azaki les journalistes nabino na pesi mbote na bande kolonso évangéliste Roger Baka kuna na pesi mbote makasi le monde de tous pe na pesi mbote na ingénieur fils Yanfou pe ingénieur Amos Yanfou pe na pesi mbote na église à chapelle de vainqueur international pe na Yann Mitendu mon directeur na pesi mbote pe na suki siko pesa mbote le choix Ige Amba la pesi mbote. Merci bino so bolanda kibiso à la prochaine se voit plus de 143 89 528 24 87 plus de 143 89 528 24 87 Beleme mais maître to suki si wana mais pour toi chito chité mettre numéro de téléphone peut-être na WhatsApp na Facebook to retourna yango. Ouais bon bato balandi émission so ba sepeli bazape na posa peut-être ya moi information moko bako komela biso na 81 donc 91 78 077 wana eza numéro yanga moko direct toko solola na WhatsApp échange na WhatsApp wana plus 243 81 91 78 077 toza na hypocrisie toza direct to solo la parce que tu dis que tant eso c'est la biso so lelo betinga masaso suksi vinanga sache le très bien tonga mikwa na ngi kufanda ya yo pe ko yaka ko rejoindre ngai so nga za kuna ke na za vie na yo na ko salo pe sengi na sala yo exacte na minitio to lo bake yo politicien muto kota primakuria makamutu tande ko bomayo tam. Merci, on se voit à la prochaine. C'était bel et bien votre émission Masolo Bonzambe avec Maître Léon Mbuta Luanda. La Pessibino, merci. Aux émissions Labino. Ba suggestion na numéro to Pessibino et puis ba coordonner no botin de la biso ba suggestion botin de la biso mais o esengi bo botin na pona nyo surtout za la malao. Toton boton, on se voit à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.